Balandi, émission tout solo la yangona, Mamour Lumpinga, na pesi biso bambote bisika, tozali bachar, internaute na biso, bande koya bana bilaka TV, ainsi que Océan du Congo, ya Mamouro, apesi biso bambote, ya Mamour atombola kanzamba Israël na grâce, ngolu, kola la kola muka, eza habitué, na lo baraso ki yo moninga, ngana monio, kaka na bandila ba commentaire, eza la kasije na ya kokumisa, zambe bande koya Mamour, wana tozala ki bongo na conférence de presse, ya papa na biso takinga azonga kasimate lelo pe alobi akozonga simate pona makambo oyo eza kosalema aki angola balobi kada peso na vida telema ba komi ko kota na vie ya papa takinga yango papa takinga alobi akozonga simate azanga na pona ko éclaircir biso makambo oyo ekoleka lelo bande kwa ya Mamour amemeli biso conférence de presse to la na yango na bokebi nyonso oyo kamaloba ya les sages l'ancêtre papa na biso takinga oyo akangami awa na Luanda na kaya confinement pomona e déjà ayaka akendaka mais cette fois-ci tozuye pour na confiner aza confiné aki Angola yango tozuye pour alingaki a déclencher et le comment que ça ikatine et bandai ko déranger bande kwa ya Mamour na pesi biso bambote et to la nango na bokebi. Merci beaucoup papa à vous aussi ya ko pensez na biso pour inviter biso lelo toya to partager quelques sujets na yo. Vraiment je vous remercie et papa wana ozali na micro ya Mamour Lumpinga. Papa première question na nga Mamour eza boye. Première question na nga papa kaka na bisolo ozobetela biso to préoccupation na yo. Moi aussi je t'ai invité et désolé nazalaki déjà na charge de tout pour na maki. C'était le sala et puis j'étais là-bas. Mais dans mes grandes surprises, maman je le déjà on a yokaki. Ngana yokaki c'était le jubilé ya papa Takinga. Papa Takinga zo sala jubilé na yé. J'étais surpris. Comment papa Takinga zo sala jubilé puis a ebisi bisoté tozé belé ba presse to soyez. Bon na bandi olukape ko lukakoye ba mais et zala ki misu balobay na nga bonté misu balobay na nga que non, ils a jubilé. C'était juste Choucha alingaki a se vivre et puis alingaki kaka a escroquer papa Takinga. Aujourd'hui na moni vraiment que papa Takinga aux ana ba blessure intérieure. Donc ezala ki jubilé ou pas papa Takinga. Ça c'est, excusez-moi les cœurs, excusez-moi les gens, les agents de la presse, excusez-moi de vous dire, mes enfants, excusez-moi, ça c'est l'impolitesse. Vous avez des papa pour moi. Je te demande, j'envoie quelqu'un par Nayo pour Yuya. Qu'est-ce que tu réponds ça bien? Et puis en plus, on a Bengi et Namoko. On a Bengi et sonné à Yambité. On a Bengi deuxième tour, téléphone fermé. Est-ce que y a un problème dans mon problème exact? Si on a tel trophée, nous avons encore un mauvais souvenir. Or, il faut avoir souvenir de la vie historique de la famille, de l'artiste. Mais si on a relation à tel point, on a 11e trophée. Si on a un trophée, nous avons comme on a bafoué la télé. On a dit qu'on raisonnait. Ma belle, la vie, moi, on a salué malam. Mais malam, on a effacé un mot. A étouffé un mot, a enterré un mot. Le quand on a enterré un mot, on a se racheté. Son papa n'a dit verrier. J'ai fait 3 mois d'études. C'est depuis septembre le 13. Na biso d'emblée boye na boye ba kambete kana ba 3 mois na suiba makambo na observer na yebi nyonso yanga na leo na bibo tikana sanza. Vérité yango wana, je n'ai pas de problème avec Choucha. Peut-être Choucha peut avoir des problèmes avec moi à partir de Koyoka Yoka. Ce que on a dit Yoka Yoka. Pour maman, notre papa, notre maman, il collabore Yoka. Tant que Yoka la vérité après, et comme il trouve ça pour faire. Voilà, le problème est passé entre Nana Choucha et Yangoana. Donc, erreur à Choucha Yani, on a dit qu'on colle à 1000 temps à 0,4 sans me voir. Bandata de ça spectacle un tilelo Choucha Mounambati. À ne pas mater, et donc mon côté, et que les gars, les amis normal. Voilà. Deuxième point, Namoni Mokumba Kilo.
parce que na kati ba conflit oyo Choucha na ba comédien ba na kati et ces comédiens là quand ils me voient ba bien papa Takika na terre sinon va vivre vraiment avec na papa ba faut se comporter comme un papa et non se comporter comme un bango mais ezama wa mingi ba artiste comédien baza comme ko bunga baza ba souté bango baza banani place na bango janini ba artiste comédien ya malamu baza belé ya mabe baza na moke to ni ba de ka malamu belé ya mwana pona na koka bango na pour encadrer bango il faut na tika responsabilité aux la président ba comédien ba pesa ngo na bandeko ya baza na maîtrise ngai na komi fatigué di monage na ko kama kama nyoko tout na tia na mutu na ngana ngo ego kezenga na tuna kwa ko na kilomita alors yango wana na mona ki il faut la déposer parce que tâche on a très lourde parce que ce côté ba comédien ya Kazenga baza na ndenge na bango ba na président na bango et si ba ba comédien ya ina bakiash hôtel kuna ya koto kuna ba kalemba dojo nini ndenge moko donc baza na division si ko faut sangisa bango c'est pas facile ya na teli ba bino madame Nazaraka artiste comédien na DJ groupe nanga oya awa na groupe nanga ko voilà des imposements ya muke ya mukuse ya mwana mais le grand problème c'est Choucha message comme là aza kotambola na ngambo moko oyo za bongo je le dis Dieu m'écoute yo pesinga tromper na kilo mais na kilo ko ba sur nini pourquoi na kilo ba quoi madame na ba dit bien na ba dit bien voilà et donc on a bien ces noms mes frères mes enfants vous de la presse on a na longola komboza ko tulisanga pendant 3 mois na pese pas na bino boy ba ko balancer bo ça so bo sala ndenge ni merci beaucoup je vous remercie Takinga d'abord premièrement pour la invitation précipicio très spécial mawana nga kombo na nga merveilleuse la gracieuse na ya chaîne ya M la gracieuse première question mangai ezali na yoki papa Takinga olobi eza lokola 11e trophée oyo kozwa na maboko ya Choucha alors nga siko likambo na ngai donc mama na mokolo to onga na ngina beta na motuna na ngai ezali na 11e trophée wana oyo kozwa na maboko ya Choucha et tant que santé na yo ezaki na no malamu te parce que eza na adage moko lobi la santé n'a pas de prix pourquoi pas oboya ki yango olobaki nano ba reporter tango santé na yo ekozala en forme okozala en bonne santé ne okokaki kozala capable siko ya koya ko recevoir trophée wana pour na 11e trophée je ne pense pas au surtout que la ki ya ce trophée o eza na mope ya Luanda et que ezaki pe na mérite mon côté ou prix moko boyete na suka nango pour epesa yo kilo parce que aux grand artiste bakokaki kosala yo te ya mosusu mpona ka soif ya trophée oya na bapasi oyo ozalaki nango ya kotia santé na yo en jeu po oya kozwa trophée oyo elingaki koapporte eloko moko te kati na papa Takinga. Deuxième question na ngai nzoto na ngai ekomi kolinga lisusu te pasi ebandinga wana nde baartiste bankadre nga ti na siège na biso eza kote ya rasta tant tokomi kuna oyo ya basi bakelela pamolina bango mwasi oyo ya mibali batikeli nanga wana na siège ntongo etani nakopela malade mpenza ba hospitalisé naloba jamais na monoko na ngai ke nabeni likolo ya Choucha je n'ai jamais dit Dieu me voit et Dieu m'écoute babilobela ebimi oyo écoute na mutu ya Choucha aviambi yango c'est ça l'erreur il fallait avoir Ndai moi comme son père azobela ngai papa il fallait yamba yango
ayambi yango comme ça ngaza la malamu ayambi aye ko voir ngai ce qu'on appelle cette explication mais moi natanga yoki ati on a mutu na ye akomi kolela komi découragé et puis on a bino la presse boza bomoko c'est mieux parce que ngai papa na bino ngai takinga lena mingambo po boza bomoko te so ozaki bomoko mena mingambo te parce qu'il y a ceux qui viennent faire l'émission avec moi pour ma question piège parce que tout le monde pona lo babuzoba mais ngaza ancien ngaza ancêtre naza mutu esala ba bien nazo kima ba question wana on a pour la polémique tiens on sa polémique nana awa miso te ba journaliste nyonso presque on na ita mona kawa ba nanga ya âge nanga bazate na perdre même respect nanga pas bati mususu ba mususu azoko bani kengai na c'est ingrat vis-à-vis à quoi je vous le dis à la presse je reconnais le bienfait à Choucha je le dis à haute voix mais erreur ya Choucha ya nini o ba baka maudit l'homme qui se confie à l'homme et béni l'homme qui se confie à Dieu à se confier à Kimingi na ba prêtre pour ça eloko moko ya mieux si comme nzamba linga ki bongote ya ngone pesi retour pas na ye tant ngana ki hôpital na benga ki Choucha te mais bati ba yebise que papa takinga hospitalisé ya bengi ngai ayebisi ngai tokoya na mobali na to kotala yo après un moment ayoki susu mabiyoka yoka ba changer esprit na mobali na bia tokoya suti ngape na lobate eloko te que on Choucha yo yete yo pensa na lobate yango te bandeko soko bandi kotala ba émission nyonso esika na lobi ke na beni ko na ni alors que j'étais déjà malade avant fête wana nazo ko banga Choucha te c'est ma fille nazo banga pe presse te parce que presse banga c'est comme ça mingi mais na banga ngote pour na sel ma bébé nazo banga likambo ya vérité frère et là que ça wana nde nous avons fait les pieds moi et mes artistes tinanda artiste nga bango ba ba ke bango pe lokote ba yoki ngai parce que nous avons un ngai na communauté hôpital depuis ce moment ngai parce que nous avons ndenge Choucha loka biyoka yo mais après quand mwana mokumba péché munene pas tata mukolo o yaza kondima makambo bana miki baza ko yebisa ye aza ko perdre personnalité na mona papa na ikola biyoka yo bana mususu on a reçu ça na premier point. C'est l'émission Kakawa. Artiste comédien à Yelingaï. Bah, tout le monde qui a ONG. Bah, il y a un qui m'a appelé. Bah, c'est l'émission la caméra, bah, ni tout ça. Na lobby. Na lobby Makambo, on n'est zalaki. Pour moi, la va bien. Que je n'ai pas eu de contrat avec Choucha. Ni verbal, ni par écrit. Comment expliquer que Babourouane Kendeke c'est malheureux? Alors, Moutouana n'a aidé à mon nengeni. N'a tindi directeur Nangai qui est à côté de moi. N'a tindi Yenabi. D'abord, n'a écrit Choucha na WhatsApp, n'a ébissé tout seul bien. Quand on a tindi directeur à quelqu'un au monde ailleurs, pour la linga qui yazalao ayo kango. On a zolo ba. Nous avons yoka za malamu te. Alors tant la tini directeur la kekuna afuja na ye ya lobi atubana ngana koko ya wana papa na ngame na zapo kibena musala mo be pia par ça ba yebo ebisanga ke papa fait une émission kuna et pas na bango artiste comédien la bina ngalo bike papa tagi a ignorer yo ngana ignorer mais comment est-ce que ces gens vivent comme ça? Et pourtant, il y a des comportements d'artistes et comédiens. Assez souvent, il y a des comportements d'artistes et comédiens. Pour y avoir un monde de comédie. Aïe bien. Moi, je suis artiste et comédien. Je suis bango. Oh, parce que ça Choucha Nzela, parce que la Ouenza. Mais connaître quelqu'un et voir quelqu'un, c'est différent.
ko voir yo na mona kayo pese mbembo te ko connaître zo na fréquenter kayo to se fréquenter na ibi ndako na bango te na na tindi bango ba ke le bango nga na tindi bango ba sa ba ko défendre nga zo ba zo détruire nga sans savoir parce que mutu bozo sa makambo ado zongo sérieux omo soka ta ko zongo sérieux te avoir nga to ko casser ba brouille wana mais le quoi ba je sika ko tia ka makambo ba ko te ba le yimisa ka makambo ye pas zo kango na tindi directeur nanga Choucha. Voilà, dans la question, il y a journaliste Mamou a posé trois questions à tout ninga lobby. Il y a yokaki jubilé, c'est qui jubilé ou quoi? Ou il y a yokaki qui est jubilé. Maman, et ça nous tenté à vous faire la jubilé. Na sala qui jubilé. Et c'est là qu'il y a une proposition, il y a pour remettre là seulement trophée, un point. Mais jubilé. Jubilé, la seule chose, c'est que comment on peut atteindre la journaliste. Parce que là, je me retire, alors il faut que je presse, papa moko, papa mo, boye. Il faut passer par la presse. Si on a une organisation, donc on a qui Choucha, on va remettre un trophée, un point. Deuxième question, maman Tuninga soki na zoka mbongo ou pas. Yango aloko na zoka mbongo te, peut-être yango na zoko piquer crise à partir de sénateur. En tout cas maman, na zoka mbongo na epi simino na zoka montant ya oli na carton 28 100 kwanza. Mais côté à mbongo na lobeli mingi parce que je n'ai pas fait un contrat avec Choucha. Qu'il faut payer ça autant, il faut faire ça autant. Alors, on n'a pas le bélanguti. Vous savez, si on paye ça trophée, on n'a pas le bélanguti. Mais quand on a un trophée, bongo ou pas bongo, l'essentiel est qu'il y a un trophée. Mais bongo, on a un yango anakak. Mais on a piqué une crise dans sénateur parce que bongo, non, j'étais déjà malade. L'état en convalescence n'a forcé ce spectacle. Tant que je fais les prix avec mes artistes, la commune sénateur n'a pas c'est par là qu'il y a la réussite. Voilà, deuxième question. Voilà. La troisième question, maman Lobi, pourquoi Takinga a abandonné alors que Babenge ancêtre n'a pas su qu'il y a Pembe, Otika Bana, la responsabilité du président, il y a pas artiste et comédien. En tout cas, réseau Rosa Ebele. Trésor besoin de bien Rosa âge. Réseau mi balé nazomona même makambo ya Choucha. Il y a des artistes comédiens baza respecter ba continue tout na kata makambo na pona ko wambrouiller makambo. Nanu na bandi ko diriger penzati. Nana zuna président Samotena pour tous autres, on a été en confinement, tous autres c'est là, on a démarré, mais déjà dans moi temps yo, na moni que eza kilo. Ba o ba leka liboso na ngai ba fingama, ba cholama, ba didikiliza bango. Obi ke ba finga Carlos, ba finga John Bemba, ba finga Buba, ba finga Batebele. Alors, je suis parent. On me doit du respect. Le respect des appels est important. Les uns réciproques, mais vraiment, il faut évacuer. Oh, il y a papa. Ceux qui n'ont pas appelé, ils allaient pour encadrer Bango. Peut-être, ce qu'on a pour un conseil, n'a pas ces conseils. Mais qui n'a vendu la bureau à la présidence, pour permettre de se reposer. La salle Minki. La carrière théâtrale, la salle sur 40 ans. La théâtre, pas la musique. Sauf que la musique a plus de 40 ans. Mais la théâtre, pour moi, c'est à 40 ans. Pendant 40 ans, je suis maintenant comme un peu fatigué. Alors, ma fatigue, mais là, on a une retraite propre. On a une retraite avec des problèmes avec les gens. Et on a moni, le Cameroun, la réponse, on a Bossi, la paix.
Merci beaucoup. On va répondre à 3 questions. Ok. Basé na résidence ya papa Mobutu. Pardon ya papa Kakinga. Po nangai na yebi na moi temps na sali na Rwanda. Na yebi te comment vous fonctionnez. Vous fonctionnez comment par rapport ya ba charte de la loi de présidence. Ngana na ngola awa na Rwanda awa banda na ya na yebi kaka te soi-disant président ya ba comédien ezala ka Mobutu. To yebi te mais ka kotalisa biso bo fonctionnera ndenge Mobutu ezalaka président soi-disant président ya tous les artistes comédiens ou bien eza papa Kakinga. Pe na kati ya présidence déjà oyo osali combien de temps ozali na fonction et puis nini oapporte ya sika na kati ya milieu ya baartiste comédien. Parce que presse, si on a la presse, ça peut noyer dans quelques temps. Nous avons un politique qui est au fou comme la presse a signé pardon. Bah collègue monsieur Abisso un musicien. A zo problème la presse est pour ton gars. A tel mutu makazi après la monde de na zo bunga. Mbangu na presse. Alors presse na force moko o ngana ko sa na ngoti. Le 4e pouvoir. Ouais, 4e pouvoir. Ouais, 4e pouvoir. Donc moi je vous respecte beaucoup parce que si je suis aujourd'hui Kakinga, c'est grâce à vous. À travers vos honneurs, vos pauvres. Et vous, votre continuité. On a le bon là. Et la presse, pour éviter polémique. C'est pour saluer le ministère. Quelle est la base de l'Uniatala? Nous tous, nous sommes c'est une mission propre. Mais il est là commis au Canada, c'est pas bien. Alors voilà, on a besoin de répondre, nous surtout à répondre. On nous va dire que moi, sous le lobby, on a des disciplines noires. Mais est-ce qu'il y a des disciplines noires? Bango baye. Dans une occasion, on a eu ça par côté. Mais à travers Bango, on a eu ça qui John Oazali, il va être président, il y a ça John. On a eu John, on a vu John. Il faut mettre fin à la place au bâtiment. On a eu ça qui John Mbemba. Ancien, il y a un groupe, il y a Yombe Gauche. Bon, on a eu ça qui est sous journaliste de Sandra. On a eu ça qui est. On a dit que la Kossala conférence de presse, mais parce que l'occasion où on a raté, on a dit ça. J'ai l'occasion qu'on peut se barrer au Banga. Et puis, on a écrit dans la salle de Carlos. On a dit ça que vie étant en là, il faut se surcharger militaire. Ce matin, le conseil, il vient de me voir. Dans un conseil, il y a sage. Mais ceux qui ont non. Le conseil est ouvert. Voilà, c'est ça ma dernière réponse. Merci. Tuna papa Kakinga na beaucoup il y a expérience dans la case milieu artistique. Qu'est-ce que tu reproches na ba artiste comédien surtout na ndenge mozana na parce que na bina généralisé ya Congo MC kozala au passe au yeba vraiment ko sala reproche mais le quoi vous faisant en Rwanda na Angola ndenge bo travailler. Qu'est-ce que tu reproches na ba artiste comédien ya moka oko boza vraiment pour avancer te vous n'avancez pas dans le monde théâtral na awa na Angola na Rwanda étant que président parce que on a la yoki siko que yo même kozala président alors étant que président la réponse wana nini oyo lingi o bazama le olingi na yo otika déjà o déposer na o manduki olingi siko continuer mais nini oyo o memeli biso ya sika na kati ya président pour réponse wana eza lokola force na siko théâtre et la mutana kati ya Angola pona ngambo ya milieu artistique ya ma comédie donc ezaki trois questions na ngai et vous merci.
Une fois, ce Mamour au Papa Takinga, c'est Mamour Lopika, là c'est de la part, il y a chaîne Nabiso, Banabilaka TV ainsi que Océan du Congo. Wana Mamour a ba question, sous mi-balé à Zobakissa parce que n'a préparé qu'à 5 questions pour Nayo Papa. Et 4e question, Nanga Ezaboye. Papa, à propos, il y a Congo Kinshasa, RDC et l'Angola, Luanda. Papa Takinga. Valeur na yo plus to mona ki yango na Congo Kinshasa. Et oyo Congo Kinshasa azo sala pona ba comédien, ba artiste comédien na Luanda ba sala rango te pona bini. Alors pourquoi Papa Takinga otika la kiti na Kinshasa ou ozalaka plus te na Kinshasa pour bénéficier na oyo ba ninga na bazo bénéficier. Aujourd'hui nazo mona batu ebe na Kinshasa bazu mapangu, batu ebe na Kinshasa bazu ba lilita na bango place ba kokundela bango, to moni ba mama na biso ebele à ne pas citer les noms et to moni système Kingakati a beaucoup sauvé les artistes comédiens. Et alors Papa Takinga tu es ici à Luanda au Vanda na yo comme ça. Et je ne sais pas ce qui intérêt Nyamaka si vous avez en Luanda, ce qui est à coupler ça m'a fait mal au cœur. Bandeko Bozolanda Biso, 28 100 kwanza, c'est moins de 50 $. C'est moins de 50 $. Pour le moment, 50 $ est à 37 ou 38 000 kwanza. Voyons voir, au Papa Takinga a fait quelque chose. On lui a déplacé pour moins. Je ne sais pas si c'est 35 $. Là, vraiment. Vraiment, Papa Takinga, 5e question nangai ezali à propos ya ba trophée musuto moni wana na gauche eza trophée ya Congo Kinshasa qui label to moni yango trophée wana award comme ça Takinga ba famille et Takinga Congo aza kopesa toujours ba valeur na yo et trophée o e uti wapi. Et ça pour un artiste comédien n'est pas pesio pour la mémoire na yo ou bien et ça que organisation mon ko ça qui quelque chose ba monique taking n'a pas existaka ba zui ba pesio par wana et l'autre to lobi yango déjà parce que ça aujourd'hui je vois la musique et ba pesio yango pas ndeko na biso susha et tango bo sala ki na susha Papa Takinga bo solo la ki ataba makambu moko bo été. Parce que Takinga azana 2 aza comédien oyo asali libiso art na loyembo oyo akote libiso art na kati ya loyembo parce que ba théâtre ya Takinga je peux chanter maintenant Takinga kei omobembo koluka mwasi oya kobala mama mbote mbote papa mbo donc to bande kotala yango Takinga mutu Takinga boya lobi na kufa nazonga asimate ba kunda ngai lilita moko na papa bokilo soka kufi bache Takinga mobeko mais papa bokilo akufi bacha Takinga bazonga ça aboti incompréhension Takinga lobi nga nazonga asimate papa bokilo c'est son compte nga nazui nanga mwasi et aujourd'hui c'est Takinga là il peut nous laisser comme ça dans le monde sans pour autant un souvenir. Tu es notre monument, tu es notre papa avec mal au cœur. Je suis votre enfant, mais ça m'a fait beaucoup mal. Merci beaucoup. Est-ce que absence na ye awa ils ont confirmé bisoté que azokimbo on a pas Takinga parce que bande ko parole na biso ba mutu na ba question mais mutu bazolobela ayebeti na événement c'est ka yebi mbongo na sima ba Takinga ba Takinga o meleka mbondo ya mwana question ezolandeza sikoyo est-ce que Papa Takinga orondima lisusu ko pesa ndeko moko be opportunité ya kosalela événement ya bongo parce que je crois bientôt là il faut célébrer anniversaire ya carrière na yo dépôt banda na éviter ceux qui Papa Takinga ceux qui lobby mais en fait miezi to mamour aye que Papa Takinga na moni bo pour anniversaire ya ni na yo tout ça non c'est l'événement mo yo ya kapekaka to batelo to fait monsieur va trophée est-ce que Papa Takinga qui quand même démarche wana ondimi na yo au salisi bana ba répétition mais bana ba tukuna et comment que ba mo luka mai ba mo luka gazoza ba mo beta makolo ondima c'est lo ka bongo. Et pour terminer, ça par rapport à la présidence au Papa Takinga aux autres cas, il y a un sali à Mingi.
na mamba donc ndenge tozabo et tout bandeko bolanda biso so moto yi papa takinga te so kobota bilobi et donc tozala mikie to banay bolanda donc bandenge nyonso totala basenete bandenge nyonso et voir même lelo ezala bato misusu lelo oyo so bise eloko boye bandela ngate ngazo asimate ngama takinga abena attaque donc bana misusu loba loba ngoma yebi te takinga wanzana donc pona bango komo lokola vocabulaire mo boye to kota na lingala to ne ngama takinga ngana so ngasima takinga donc osali ya mingi na marambo donc ndeba ne balobi eza ba chance za ba opportunité obiso to zui okutana na yo c'est ça sikoyo na ta oyo sali wana expérience oyo za na wana sagesse oyo za na ngo muno za na ngoti ozo ki charge ya kokamba bandeko baza awa olobi ke ba otambola bien te des ordres za mambebela mabezali mais papa takinga zo mona te ke tangu ndimi kotika eloko sungeli bana balabala osundeli bana balabala ko na yebite na ndenge toza awa na ngola to na Luanda précisément na yebite si ya aussi un artiste oyo aza soit à même âge que papa takinga ou soit oyo aleki papa takinga na âge ou soit oyo awoza la peine à sagesse oyo papa takinga za nango po azwa charge oyo na yebite tango yo moko moni tozotika bango opense na nani kasi a remplacer yo pour que bana wana batika na balabala te parce que balobaka toujours côté bambuma mabe eza ya malamu ezanga ate artiste mabe baza ya malamu mpe baza so tango yo tiki bango na balabala bao wana bandeko kosepela na nde bamonaki yo liboso bayebaki ndenge oyo oza wana makambo ekobonga so tango otiki bango boye est-ce que oza na idée ya motu moko boye oyo oyebi ke ndenge na ke boye telle personne soki atikali wana aza nanu age eza nanu aza nanu na makasi akoki kosala makambo oyo ngai mpe na ndeko kopense mpona koreleve nde toza besoin ya suka terre il y a d'autres artistes comédiens au bazar na Congo peut-être que l'oï baroya sur Namboka ou donc baroya beaucoup même des ordres de continuer. Lorsque vous pensez quitter cette charge, et là on nous a préparé une bandit. Et je pose la dernière question, mais c'est seulement quand la carte sur la nature parce que nous le botigi boye si on va biso ou soit vous présenter déjà des missions na yo na association na binongo bozala na moi ba théâtre et ba artiste ou soit comment. Et la première fois, au lobango devant biso ou soit déjà sur la bango côté oyo kine bozula yango ka côté poke otika yango na habité ce pozo yango wapi ce ko sala ka réunion ce que la vote ou ce que la moto ba benga la téléphone alors papa takina partir la lelo mi président yo pe le rôle pour otika benga ka bona téléphone alors quand on peut faire on appelle la tiki na habité papa takina ko un peu au éclairer vraiment public. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais ce n'est pas aussi pour mauvais. Et ça m'a rendu malam aussi au festival réponse et merci. En tout cas, merci beaucoup.